Irene Masiandoki. Ebe telindezo bomba bango bazabana. Mwasi a regreta kate bazabana. Bete la biso masolo oyo omesana. Kobete la biso ya solo kasia. Mwasi apela ye moko sa mombonda. Mamirene ya bamasi andoki. Ezanga papa flaman noir. Papa na chimia na miracle. Irene Masiandoki pe. Oleki bango mwasi mbiji. Mama ni mama, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto, apela ye moko so mombonda. Epela moto. Toto Kinel. Oh. Kasi biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazila biloko nanga te 6 mois yango papa. Bilo bakoli na tinda kiko? Muda tini biloko ça fait 6 mois non agence nango. Mais iko koma TV. Non. Rita na bilo pe leki nanga buta pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndia ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la conteneur zo ki na ngula, ils ont chargé l'élo. Faut ça biloko que nous joyeux quand on ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché biloko en Angola, mais 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait comment là on est Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque bloc en France et qui m'a mon Angola. La conteneur peut direct 45 jours sur biloko là. On a ça sur biloko sur la voiture vraiment. Mais quel est joyeux en Angola maman? Antonio Miala. Moi on va lier wana. D'ailleurs on peut dire Rita yaka. Nangola za wana. Angola normalement c'est na palanka. La palanka. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalanga. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zarawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamore Zignon, Soba Misana Kolanda, Irene Masiandoki TV, Identité à Bundesi, oh maman bino la cabino, kakaba, histoire vraie, pour essa la bino, bafoué makasi, Nabanda Konabino, partout vos alignes na lobaka, Nzambalola, Apambola bino, pour na patience, fidélité, confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo, Irene Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, Yangoto Ebisa Kabande Konyon, Sambazolanda biso partout, ba oh nanu basabona. Na chaîne yo bo s'abonner au chaîne na maman abino esika to betaka masolo ya solo biso to betaka aubergine te to sela kaka proverbe 19:20 puis sunga yo nanga na suite ya vie like vidéo partager et ko sala biso vraiment bien makasi to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne à Betty moi c'est l'équipe mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi suis amibla 22 ndakuna vertiache balobi za kayo Betty la patronne to bosanité ko pesa mbote na biso na Yves Djoboke garçon de luxe na katia Paris balobi vie asola raplis ke solo na mboka ya joli musunga ide longue jambe to pesi merci na maman bibi chez Mwanzambi et uno en direct di 001 boni basango Anastasie Vita tazi Vita imana ya papa trésor chou na katia Bunduse ba morena ba morese bola
like vidéo bo partager to meka kosola parce que vient biso Jado Fumu ya Zélande azolanda biso Jado Makola azolanda biso na musika ndenge kaka ezalaka. Merci na patience na ba mauvaise ignorance, merci na fidélité, merci na confiance. Maman Irène Masiendo qui azapo na bino monsieur appelé moko sans mon bonda ceux qui bomoni ma vie des ali bo comprendre après vacances misala ndenge kaka ezalaka. Mais message nyos bozo koma nazo mona pe nazo tanga nazo répondre na bandeko na ko répondre et ça la kaka ndenge eko salela. Merci na maman Cornelia Lutadi la mwana télé 6 mois c'est tata Grace Light cosmétique et kanga masolo yo mtozana posa obongisa loposo babilo kezana kitoko tozana gamme na biso te métis ezawana caramel yaka kobongisa loposo la ta kitoko na boutique Rehoboth kolata kitoko balobi top des top vitamine ou ezobongisa santé ezepa ya mama Cornelia bobenga bandeko oza pa mama Kongo pasi makolo pasi ba douleur ezosilate mama Cornelia a biso solution ya vitamine moko ba témoignage eza vraiment ya kitoko makasi ba morena ba morez na kati Hollande tozala mama na biso Mimi Shenganga azawana pana pona bino service kitoko ezokende ko livrer bino biloko partout za Hollande bengi ngosomba soso makayabu loso biloko nyonso ko hésiter te benga mama Mimi Shenganga azawana pona bino service eza tellement propre kitoko logo na esi koti numéro ya téléphone ezawana benga somba biloko na akoya ko livrer ti na ndako. Voilà, merci pour la patience et fidélité identité ya Bundes ayaka boye na betaka masolo ya solo po sunga communauté biso na ibino lizali somo keza ya pasi eza ya mawa mais écoutez ya bandeko ebele liso nazo beta eza lisolo ya ndeko moko moi sabitenga lisolo ya grand frère na ye na mwasi na problème eleki na kati ya couple na bango. Problème na bango eza vraiment lisolo na bango eza disons mukusi eza mulaite mais epesi quand même mawa mais été ya bandeko mibali mingi bazana kawa na bi mama Irène grand frère nanga azana mwasi awa na poto tokotanga komba mboka te parce que eza lisolo ya batu boyebi biso to sela proverbe 19:20 pona kosunga na suite ya vie meto yaka te pona kosambwisa batu bo comprendre ebete le pro mars ayaka bongo te mama Luziko la Zolanda Cynthia Mbongo salam sala mama Leki Sandrine Lenganzo mama Leki Sandrine Kengebeni azolanda biso ezo sala biso vraiment bien makasi bongo Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya Messi fils Lokilo azawa na couple takas babi ya chérie Béatrice Lokilo umela mwasi akabaka na baziro ebele epesa zuwa te babi femme complète mwasi ya maele ezalaka Béatrice Lokilo wana suis bango bolapa babinga bongo na Béatrice Lokilo ya Messi fils Lokilo couple takas ba morena ba mwasi bolanda lisolo ndeko mwasi mère na za grand frère na azaka na mwasi na he basel bambula ebele tokotanga bambula te po que pesa indice ya lisolo bakolo na ba comprendre mbala moko to sela car proverbe 19 baza pe na bana esi baboti mais ba umeli na kati ya bala basel bambula ba plus de 10 ans grand frère abala amos na été mais bazaka na bongo bien ndao abala ramos le lisolo ya mariage que na bala mwasi non honoré moi c'est pas grand frère na eloba marati donc azoka moi ba vandaka ba botaka na bango bongo moi c'est pas vandaka ne bongo apparemment moi c'est na début singa libala mobala bandeni ko répondre te atika nae a mesane avandaka ne ka bon tant moi ça ndoka maté ko vena mobala te bandai ko déranger après mesane na maté nga bon mouton na botini ba to anda ko moi lino bala ngati sko nzambi na osandi tindenge ni askrense maboka nzambi moi son avandaka ne ka bon fille mon peu bien ala pe présentable en tout cas to ebité sur na ba be mais biso tant que ba semeki to mona ka fille normale ma bete madame pété normal car mais grand frère bala été ba bota ba vandaka mais ni loko ne ko beta sur les pesi passe na famille et troublé pe grand frère na biso makasi ndeko na moi sinenga vandaka nzoka na ville ba vandaka kuna poso vanda ville moi na ba grand frère na ngate eza na vie moko boy vie wana moi sina kufaka na mama covid vie wana nzoka alinga ne moi sa grand frère moi sa grand frère pe alinga na ye donc ti bavanda ka ville moko vie wana abimane na moi sa grand frère sans trace moi sa grand frère kendani musala zongi alambaka se comportane bien nzoka zwana likanka na ville na bango so bazu mukajo bakuta na bango ka propre balingate ba comprendre pété vie on pa vanda ka ba mona banda moi na ba kufa tika na bana bala kana ite avanda ni ka bon nzoka bimane na moi sa grand frère na basa love ne bon kitoko ko moi sa grand frère na meka otuna tuna batu ba ebisi ke ndenge za bongo ndenge za kati libala bongo
ndenge mobala babala na yo te soko ozozo likango libanda osano lisumu te eza na nka ndenge moko poposa na ndako nisi kaka ekobo bapapa boyoka bino bozwa bana bato bobotisa bana bato bobala bango te bolingi mpe sexe ebele bolingi bacommandement me bobala te yango na babaka na bacouple mingi soki obala na mwasi te mobali kokomandaka no mwasi te kobengaka mpe mwasi mpoli to kobaka mpe teti te parce kobala ete orespectaka mpe ete orespectaka mpe famille na ete do oza mobali moko oza mamfu mpo notrouva yango normal mibala baza mpo mona azobenga moto ma femme chérie madame donc obala mutu te mais osala ndeti kaka obala eza pasi bolanda conseil oyo na kopesa bino to lisolo bokoyoka ekosunga bino na suite ya vie moi so mo bi bana vie na trace ezala te bavandi baumeli talaka banda mwasi ya vie na kufaka na 2021 silo tokomi na 2026 de basali 5 ans pardon ya bolingo na baon to ebite momani balingani laki na simaliwa mwasi ne sait combien d'années combien de mois to ebite mais to bika banda mwasi kufa ba vivra na mwasi batali bala trace ezala te ba rendez-vous mo vie pe landa ko grand fois na biso comprendre te parce que moi ça a se comporter pe ndenge mo ba betara bala ne kitoko pour to comprendre azate iloko ni ko sa poto bengo mama opesa mibali conseil bo so bana batu bo vandisa bango ba 10 ans ba 20 ans ba 30 ans au botisi mutu bana 4 5 6 au bala ka été do pour no so opesa $1000 na famille moi so ndi obongisi famille moi mibali bongo na poto baza ebele ba couple mbozo na fête bazo binara ba bala na te ba vivre na ba ne ko bo passer Charles te bayo kakate Jean-Paul Mayata te bayo kakate passer Herbert Lobel bayo kakate ba trouver normal ba komisa mo libana bango bongo bazé belozo mona baste mibali autour na moi sali 16 ans 17 ans 20 ans 22 ans 23 ans 30 ans atikala ko bala moi cité bavanda ka bon soko lobine ka likam papa yamba bala ki Amazon na ajni so ka star kinganja bala moi snae donc yeku na moi ba exemple mo ngezaka bongo kaka pa mibali mama yende bavanda na mwasi na ebongo mwasi azwa likango mobala ebate ya kosala ke via na kufela mwasi alinga okende Kongo Kinshasa asololi na mwasi grand frère na biso nde na okebwe na veste moko awa nomba bila mikibina mo na famille na kabela ba petit frère na mona pe ba parents mwasi pa bia kende wolo basku uzananya bia na kika bongo no kamika na sipesa famille na kabela bango parce que mobali bazarane na ndako akabate akipa kutu famille mwasi te via na tanga ke Congo avant de quelques jours que tina fait moi ça que tala bon quoi connaissance a pesi ba veste ka ba mbongo bande ko mobali bia moi si ba leli via na gentil sur la bien écoute puis petit en de ko moi si moi ko puis petit mbala ba ko ko tambola ba ko kanga moi bière na bango do ba mon ki via za cool via sur la bien makasi kande via za ki bon azongi asali relation na famille moi si ba ko ma kosola trop de kosola a fongoli sikoyo petit à moi si ki na bimana grande sœur na bino donc petit moi ça via na ya kenzo zali kango no te nga wanga na te via sol na kitoko bwena boy et puis vient nga zaza ba projet fo abala yo via wana bala moi c'est bala ba mugene ba mwezi bolanda so na bokebi mukilio ezana makambe be to beta masola solo bergine ezole kate ete yo mtuzolanda biso moi mbali wana akomi na relation na femme mwasi bas ne quelque chose balinga pe ko senga ba ko mobingo tina mwasa azu mwasa tindi mais mbala nda kutu ba ki paquet ba ko mosola sko plus na likango grande sœur c'est que famille ce que comprendre que grande sœur comment na likango moi ba funda pe grande sœur za tende ko na moi ba zo protéger ya ko sala ki deuxième tour mbala ko kende Kinshasa ki soit taliban ngai bisi mosne na keboye na ko senga fartinga fona balayo aki signé papa ya mwasi kalinga bala mwasi papa mwasi pe kutaki na piaka ba morena ba Maurice Bolanda ayebisi mobali wana bi de toute façon mwana nanga abala te ngala lia mbongo ya mutu te et puis mwana nanga kenda poto ye moko mobali te mutabengisa ye bakoma kobota na mobali moko mobali abota ni bana na yebita mobali wana te ndo mobali na poto mukolo mota sombo ya telefone be yanga tata na bona na pambo ke papa na mwasi nanga zwata $10 $20 mbata soso na loso na mona yango te na mona bonka na ba photo na ba video mais mobali wana so na famille aso abenga na kutu mutu te soko lingo bala papa okobala e parce que ngana bali sana no mwana temple za mwana nga pe ya mwasi ya liboso moi mbali wana kotsa dossier ba mourir ba mourir histoire vraie abali mwana mwasi wana Kongo apesele mbongo libala moi 16 ans libala sali bambula ebele famille na endimi ezumbongo mama yantonka mobala zongi mwasi ya grand frère na biso e compréhension na poto
abandi ko compliquer grand frère ke ezongi ti ye moko avandisi grand frère na biso abina na sola na yo mais avant na sola on senga pasteur mo bazani ka na ville na bon to tanga komba vite azala abengi na frère mo baza pe moi close na pasteur ba kotem lokola 4 personnes pasteur na papa mo ba bien ki évangile zo pe évangéliste ba kutani na mobali na mwasi mutasesi kana nga swa na banga bandi ko talisa papa bi papa ndo mona nga boye si na yebisa o pasteur ke nga azali libalo yo mwasi mobali na abalanga te na yoka ba mate ya passer ba Charles ba passer nyonso Kongo ba te makambe kobo na yo kaka na senga libale pa mobali alinga na ko balanga te nga pe na vandi HP komi ko pusa na nga na bona ki lifelo na zaka mwasi kobo en tout cas papa na zwa ki likango boyebi papa ki ngandi to vanda ni ville mobala bi kwa parce que ba zona okimia yoka lo babi to sene bambule bele mwasi mo kazo ko avouer banda mwasi na kufa to vivana nga na kenda na sala ki swe na ndaku na lambela kae monde na sala bona zala na ko te na zala nga frère na musala na okende ko sunga en tout cas ça pas moko bien à se comporter bien pesa kanga respect denga pesa nga respect assez décidé que ote Kongo ça c'est libala na minute nga na za mwasi na parce que famille nga elimbongo na ye mobalo to va ne ko botamule alinga ki ne ko bala nga ite yango sko nde ko mobalo na papa na linga memanga na mairie alinga memanga pe l'église yango na moni ki fona se défouler na bimishu ezakati na boyo kanga pona za pe libérer na continuer vie na esika ya kokamwa pasteur wana atali grand frère na biso abini papa omoni ba conséquences to terre bino libale bongine ko boté parce que niveau to komeli ndetinga pasteur fona pesa ndeti conseil nini pour mobile ça to pesa mbongo famille moi si c'est jimbongo ndetinga pasteur no bani pasteur ba zane loko lobate azane pe na conseil te dans la minute au pasteur apesi bango conseil te le bazane pe no ko lobate mama Irene esali biso choc grand frère bandi ko bengi mokili mobima fay mobima na mawa na soni makasi na pasi grand frère bengi famille mobimba mama Irene to mo kambolo batinde timaseki mo sa grand frère na biso abimi na ndako na minute na bana bakomi na bango ko vendre pa viwa na kaka na ville na bango viwa na sala kaza na ndako 3 chambres azu moi sa grand frère na biso na bana bazo vanda isika mon pasteur le bien moni conseil ya kopesa te parce que mobali saki na famille ceux qui famille moi si yango mo tijuna mbonga libali accepter ce ko ko bandeti nini mama Irene grand frère na biso komi trouble comme le quoi mutali boma talaka baboya osalini lote moi ça bien lembi na ye ba maman beaucoup bomisa mibali oui grand frère abala été solo mais grand frère na so comme quoi nga kufa comme le quoi mutali boma tiki mandefu grand frère azangi kimia et troublé grand frère na biso grave mama Irene betali solo basi ya poto au moins na moi musa lo barata za calme nzoka ndele ma très dangereuse ndi mona mwasi wana ba mama botali kama munene boy kweli kwa mobali famille ba Irene betali solo mokili yoka epesa pe mibalo bovandisi basi bambule bien na ndabo linko bala bango te obotaka na ebana bolala rambetement bosala mambasali talambela ka po bale ezanga nini akoki na libala te aza na sel comportement oui bimisa na ndako boka bwana yo mwaso olala aka ye wana mutalambela ko ye wana botela ko bana bosali 15 à 20 à 22 ans na munoka aza na sel comportement olinko bala ite mais bozo sala bambula ebele na yo mo pozo le satan no epazo le satan moi ça moni ki temps ezoleka moi ça yibita na abali na minute asa femme na maboko ya mutu mususu grand frère moi benga pe famille na ezata ko lobande tinini alobisaka ni famille moi ça on ta benga ka bon ta kipa bon ta kabila ka bon te do famille moi c'est tala raité abala ni pe moi cité ya wana bandi kwa mibali ceux qui besoin na citation obokeba mokili ekomi makambo mabe makasi bato bazobanga su makambo te ya komona mwasi ba plibia mutaka la zo sala émission zo beta to bomona mutaka la ngabo santa mabele o pengati bo santa mipende do soni sila mawe sila bato ya minene koma mikira mokili zo kamwisa bato mokili banga mwasi na kata ndaka libala ba famille bandimi ko zo mbongo babali si talaka ba femme afrique siko et pesi pasi de combat la komi troublé yango leki ya mobala pesi solo mais ren betali solo parce que grand frère nga vena moi maso wa mbule bele alinga ko balete raison peut yeba ate mais bazo bota bazala rapide bien yina monoka ko balena nte azo talele ko talela moi si 10 ans 20 ans 15 ans ozo botie bana ozo talele kaka na yo mon papa zo ko lozo lekisa petana yo au vena moi si 5 ans 6 ans 20 ans 22 ans obotne bana obala kite poza mbizeli mabe lo boko boya na yo komi na 50 quelque chose mo sobela suko bota pe na mibale za rapé na retard ya papa 60 pour poussa pousser tes anons qui toti na ipsi no vete
mobala 60 na bébé na poussette ya kitoko te mobala 60 la moko na butu chauffeur ba bureau moni ezalaka kitoko te kobota pe senga pe age mo bo pe sala rapé moi bien na ndenge mabete ba papa bo meka kozwa conscience liso na beti peut-être yozo landanga ovandi bambule ebele pe na bambalenga kobalote mais olambela kaye bosala mamba salte obotela kaye osala kanyos pourquoi femme mari maninga kobalote réjouis zaranini okoki na libala te oza bizarre mais boboyana na bino soit accepter bovanda bongo vie mobimba ndeko mwasa moni ki ya kovanda bongo vie mobimba te fois bala yango azolobake mwasi aza na libala babala yo te soko ozwi likango ya lisumu osala libanda na ndako yango wana kaka ekobo mpa nzambe échange nango te mibali botimba ekosala nango eloko te parce que na ndako babala yo te opazo bima na libanda bala yo pete donc yo zoka ekobo bongisa nkotango na ndako soko ozosala libanda nde ekobo balabala donc ete ya mibali ebele epesi pasi ndeko mwasi mama beta lisuzu ya grand frère nanga komi troublé donc tozwe bati to maîtriser ndenge ni na minute mwasi ne ake pena libala ndeti jepi grand frère bi tata wana bien bayebi pe pauvre mwasi ndenge akufa do basi ya poto basinagogue bamba banga sumaka mte basi basota ba niveau tala niveau mwasi abali kaka na ville bavandaka epesi pasi pe mwasi ye moko mutabimisi eza te bakangi babali te o ba photo rien du tout ye moko abengi pasteur avant na mobile na ye na évangéliste azoswa na bango vérité ya vie na ye pasteur na bango akoki kopesa bango conseil tabi azomona conseil opesa te etroublé na pasteur ezangisi pasteur mayele pasteur azangi vexé biblique abi na hani eloko oloba te parce que famille déjà ezumbongo babali si papa siko na oloba ndeti nini tozoteya bino bobala na botika vie kobo tokoloba na langue ni pasteur azangi conseil pasteur azangi vexé biblique malendi c'était les meboko vanda epesi pasi epesi ma partager le solo like peut-être yo pozo na ndanga ndeko mobali ovandi si mwasino bambule be olinga ko bala ete mais olala kanaye alambela kwa boteli obana yaya c'est le moment na biso pe basi to timba tant isa mauvais Jésus-Christ revient o ebeteli pro max mama abino mwaso atika masona défaut ezala kanga nazo senga kaka bo like vidéo bo partage ka masola mama ikani bo s'abonner na Irane Masiendo TV au moni parti moko intéressé ko hésiter te kata na TikTok panza sango ekende na tuna ba abonné na zaiki na ministre avec TV bokenda wapi tunga tokoma 100 000 abonnés ce bakanga biso chaîne te tunga tokoma na 100 000 abonnés mais bino nyonso bokenda ko s'abonner rasute boya ko s'abonner na Irane Masiendo TV moi so régler tarate et beteli pro max ndenge na yebisaka bino kaki biso sela ka proverbe 19:20 ah so zeli mafinga okozwa te me ba publicité ne tokosala masolo pe histoire vrai tokobeta benga biso pona témoignage lisolo ko hésiter te tokobeta soko lo bitanga kombo tokotanga so bikotanga te tokotanga te biso tokendaka bongo nzamba lola apambola bino pona patience tokutani mbala simala na lobi bisous bye bye. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko son de kolangai o komi kusama o nazika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pona libala na yobiloko ko kite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango.